Créature ndambo tia danger no kina kupa martyr ya lolango ya ofele ya kingozi Doudou Bazonga. Je suis nul en anglais mais je peux te dire I love you. Nazai nanga pamba na mathématiques mais je peux calculer combien je t'aime. Je suis zéro en géographie mais je sais que tu vis dans mon cœur. Bonjour, bonsoir na Ernest Obozil Bakou ya Kolandanga Oabino Christelle la Rose Lupungu maman vraiment naza na sengo mingi et kokota banda ko bino pour représenter bino émission oyo déjà toza na suka ya mbula tokota déjà année ya sika 2018 tozo présenter bino ba meilleurs vœux na ba fan nga nyoso pe na ba fan ya CL News TV mo pesika. Merci toujours na confiance au bozali ko pesa ngai oze ko pesa biso parce que toza na toujours pour ko sepelisa bino pour ko informer bino pour no lexa bino ozo ka awa na Kinshasa pe partout dans le monde vraiment bino mo boyebi oyo ta koleka bongo na Afrique du Sud. À propos, il y a concert, il y a artiste, il y a vu ce Fali Poupa 3 Faras, le Kanda Mibenga, Bakomonius, El Rey Mago, l'homme de Tokos, Oza, album Ozo cartonné, Kinshasa fait partout dans le monde. Par rapport à concert, Naye, Ezaki annulé en Afrique du Sud, Oye Kozaki Bongo, Liwa, il y a Moko, il y a Congolais, il y a Bisso Maître Moko, il y a Congolais, il y a en Afrique du Sud, Koufaki alors si je vois les accomplis ça mon mke boulou yeke mon mke ben inquiétude na ba pasi mingi parce que famille ndeko wana bazo lela ndeko na bango pe en plus bazo silike la Fali Poupa yende aza à la base ya liwa na ye mais bandeko na biso mususu baza libanda kuna Afrique bazo pesa biso ba information eza ebele par rapport ya liwa ya ndeko na biso il paraît que ndeko wana zaki déjà na ba problème na ye alors na ko beta lisolo wana nga mote na ko beta ngona ndeko na biso moko azali pe artiste et comédien mais azalaka mingi ba côté Afrique du Sud wana ayebi pe ndeko na biso oyo akufa ki babomaki jour wana na boîte de nuit wana ayebaki ye pe moi muke pa yebaki entourage na ye tozo solana apesa biso moi muke ba détail par rapport ya liwa na ye pe en plus de cela par rapport ya ndenge famille wana bazolinga ba mema Fali Poupa na justice alors nous sommes déjà ndeko na ngai papa Liandi mingi Angola Afrique du Sud mais mikolo azana ba Kinshasa tozo solana pe par rapport ya sujet wana zo pesa mbote. Bonjour papa Liandi. Bonjour Igouin, c'est Christelle Mamulupungu, autrement dit la suprême. Oh, waranga. Na baxela ko ba combo jour au jour pour un haut niveau pour balance différence exact différence ya mai na mafuta donc o ayebi ke nga na za mai to na za mafuta talasko différence wana so bazwi mafuta batie likola mai était pas ka likolo mais mai e bomba nyonso donc Christelle Lupungu azal kola mai e bomba nyonso quoi mai ya océan et supportaka bosoto te mai ya fleuve e bale monene donc Christelle Lupungu bazozwa ngambu charge wana ezoleka bango epesi bango vertige nazoyeba te mais nga na osenga yo un jour lelo te lobi te na osenga yo pesa mukongo nga mona talisa sko face. Voilà, boni Liandi mikolo zomona na te ba théâtre ezate bilo ozate okwaito mikolo yo po vandika parce que Congo na Kinshasa makambo beleza ya ovanda to ebite ovandeli nini yo po vandika po Congo makambo za ovanda na bampia kango ka na vandite igwensi nazaraki na libanda ya mboka na biso Congo ba festival na kendaki ba tournoi moi ba makambo belé ka ndenge zalaka artiste akovanda te boso to vandi œuvre ça le matin c'est que t'es artiste faza là moi j'ai des moi loko moko boy moi j'ai des bat bakangami ba vandi na salle au sekisi bango olongwa OK na moi place moko boy donc moi j'ai des tournois kaka mais sikonde na zongi siko boy na makamno c'est ça pepele. Voilà, comme nous avons appelé au signaler déjà ce 9 décembre et que nous avons koinda na Cap Vert Balobi et de Konabiso Junior Maximus au sala honneur ya mboka na biso donc bana bunde senior so nous avons déjà mbote bongo na maman Espembombo maman chérie papa Dago Jennifer Ikasi la maman de Jeanette Janastar Jordan Jordi Emenea Janaël ma fille chérie bongo nyos bozala na rendez-vous wana le 9 décembre déjà, c'est pour quelques jours, donc quelques jours plus tôt, Yves Mavan Boubounes image n'ebi que Ozawana Ozalabiso
ba image en tout cas boya ko soutenir bongo de qu'on a biso ya congolais au la fierté au la honneur ya drapeau ya bendele disons bendele mboka na biso de qu'on a biso Junior Maximus. Alors avant tout quand on a nous na sujet na biso vraiment besoin d'un élément au bon auto se retrouver juste après. Merci. Mais je sais que tu vis dans mon cœur. Tu le goût, la lettre que tu fais baigner. Sans toi, tout devient la mer. Yono kanga motema nanga kakwe. Njola salula na yeba rezana ba pomme rouge. Chéri na ngai ya lula na yeba bizu na ba kale. Batula mpaka e. Zuzi njola se. Mi na ngumbe na sana. Les amis de Rond-Point Ngaba, président Kido, le chéni Kibebi, Pacha, Zosembe City. Soki motema motezalaki transparent melakisi yotala provision bela bolingo na bomba mpo na yo nasi naloja yo na motema nanga nasina mpo na yo na bomoi nanga na confirme koza vrai champion na tournoi ya bamouri jubuka mwane jubuka mwane j'aime mon amour pour l'amour. J'aime Joalas pour la vie. Otavongi mama yele kaka nango moya bungi se diamant paseo. Otavongi se motuka se koleka. Voilà, merci. Na élément qui toque donc quand on bino rendez-vous eza déjà le 9 octobre le 9 décembre au na Cap Vert en tout cas boya ebele boya ko soutenir bongo de konabiso ya congolais je comme Junior Maximus. Alors papa lienzi to matara mbala moko to matara mbala moko donc to mata déjà merci à toi Papinzola Meso, merci à Nzola Sinzuzi Batula Mpaka. Il faut aussi ça bien Papinzola Meso Igo unité centrale donc yé aza au niveau mwana mobali mongo boye azala kanaye simple yé mongo lobara nanga bi papa lianzi l'humilité précède de la gloire yo ka ba conseil apé ça ngai na pesi coup de chapeau mon boss vraiment sali vraiment place azali quoi. Vraiment, c'est le déjà unité centrale. Merci à toi, Papine Zolameso. Merci à l'impresario Claude Ndombasi. Merci à Michel Evo, le grand saoudien. Merci à Gabi Panzo, le boss des boss. Moukouse Atalo, vraiment, Ozaki, inquiet, na makambo, les gars qui n'ont fait du site, pour les bons appels, benga kingai, bono, tout n'a évolution. Parce que, bah, rumeur, peut tambola qui déjà, que, bah, kangi fali pour panenge, et tambola qui paye le sous, que, bah, kanga qui est na Lyon, et tamboli sous, que, bah, kanga qui n'a fait du site. Alors, le coup, la papa, il y a des arabes. Bon on a ba contact na Afrique du Sud yango tozo mom ke ba précision concernant liwa ya ndeko na biso ya maître wana wakufa ki jour ya concert ya fali pour ba papa lianzi na habité ce que ça déjà na ba nouvelle ezali ndeko na biso wana maître na biso wana omoni igwensi mutu soki aza élevé toujours ba lettre rega ba charge hein. Omoni fali pour passer un grand artiste ya mboka na biso batutu biso tout oyebi ata biso ba congolais moto boya ngona ignorance oboyi kaka ay logote mais soki libana mboka au senti valeur ya fali pour passer un grand artiste et puis soki komi libana mboka ba contacter souté que artiste congolais mais ba contacter attaquer artiste africain ba contacter artiste international. Donc ça dit que la valeur na libana ya mboka moni tango aza déjà levé munyo so lukaka alete charge maître akufi maître lelo mutunyo so azolanda émission yo à comprendre to la fali pour pas charger te maître aza na ba ranking na ye bato ba kenda Afrique du Sud ba ebi bato bazala na Cape Town ba ebi bato bazala na Johannesburg ba ebi ngai na komela ming na Cape Town na yebi comment ba maître ya Afrique du Sud ba vivraka omoni ba maître ya Afrique du Sud ba vivraka ndenge to monaka ba ekiri na biso awa na Kinshasa ezali ndenge pe na Afrique du Sud ezali ça dit ba maître ya sécurité ba na ba ekiri na bango ba kuluna to ba kiri ouais ekiri ya ba kuluna comme tel te to ba ekiri ya ba donc ya ba sécurité quoi ya ba pomba voilà ya ba sécurité na bango et cause alokola ekiri oyo ezalaka awa na ngiringiri na ekiri oyo ezalaka na ngambo ya kimbangu wana ya sécurité bayoka na kati bakana na ka déjà
parce que kiri wana nde bakana na kawana soki artiste musicien mo boy ayeko beta na mile msusu ya kimbangu ba maître on a déjà ya ngingilo kwa bayoka na ba maître kimbangu te tango bango ba luka ba kota est-ce que ba maître on a kimbangu ba ko accepter bango pe ba kota wana to ba kota muto bango msusu muto bango oyo bazana posa bango nde ba sala sécurité wana ba moni ke bazoya na bato wana ba maître ngingiro et simba te et luka embouteillage salema tango mobulu ko salema soki likame kwei boko condamné ka artiste wana parce que artiste muto organiser ki concert wana to artiste wana nde mutaki muto atre non il faut bola nanon source boye banon po muto ya koma boye eza nini auti ndenge nini e koma ki ndenge nini maître wana aza maître à sécurité et en plus aza combattant so bato ba éviter aza combattant aza bato oyo batele mela ba concert batele mela makambu esa matena na fo ne loko eza na poto na fo ici oui aza combattant oyo tele awa banda déjà ko telemela déjà makambu ya ba concert makambu ba musicien congolais parce que batali déjà ekiri na ye na ba ekiri ya ba maître musu batali déjà que ba musicien musu ba ya na Afrique du Sud ya telemela bango atelemela bango na click na ye atelemela bango ba beta te parce que comment tant fallait aye au moins ya telemela pe fali mais yesko comme ça pour fali a beta mais ba loba zaki pour fali te ya boya ki fali a beta ezane ba mettre fali mtu ba bomier non ba mettre fali mba bomier te ba mettre fali mba bomier te bango bazo lingande balatisa nde ba mettre ya fali nde charge et loko na yebisa yo igwe soki oza lelo élevé lelo oyo Christelle Mademoiselle levé mutu nyonso alukaka abima na sima Christelle Mamuti akoya bo alobi loro mo po abina sima Christelle Mamuna obima maître ya fali to zana batu fali aza sage aza zobate aza liboma aza voyou te ke place mo bo alinga entourage na ye to ba maître na ye ba sala désordre moko bo po ba ke boma mutu non ye aza déjà mutu oyo nga nazo ebisa yo zwa ba nenge ozana émission zoleka so na maloba na lobi so eza lukuta ba commenter yango et puis ba benga numéro eza affiché na bo benga biso numéro eza affiché po cha ba commentaire na bino soki maloba o papa liandeza lukuta bo contredire ba numéro na biso za wana tozara toujours là pour na ko accepter ba commentaire na webisa yo ke muto ko contredire maloba azate parce que ngai na ye awa déjà na yoka ke mettre na akufi parti ngana za awa mais na sola ngana bata Afrique du Sud na sola na Didier Chombo na sola kina Blaise Kalati na sola kina ba na Afrique du Sud ebele ba grâce ngalula ba autocoré on comprend na sola kina batu ebele ya Afrique du Sud o ba expliquer ngai pe ndenge makam penga na yebi pe mettre wana na yebi ke mettre wana aza mettre vraiment ya mettre aza maître aza na baranki na ye aza na bamakambu na ye baranki na ye zaki makamba musique te baranki ya bituma na bango ya bekirinde ezalaka normal azaki baranki makamba ya musique te aza na baranki Afrique du Sud nga na yebisi yo igwens na yebisi yo Afrique du Sud eza na baranki mususu okutu yo okondima te mais bato mo balayela ko nzala et puis Afrique du Sud ne tolobaka kyo biso tozaka na ba yanke ya solo Afrique du Sud na ba yanke ya solo ma ba yanke make non ba bomaka ba tout direct na ta problème ka buba bomi o go sala make non ndenge za boye ba telemi ba bige neto abo to ke komela mutentel et puis nde ba komela wana ba beti ba sali vemo ba ba senga ba sala ba zongi na sima pe boye kilikambe koyi on comprend il y a ça déjà maître aza muto déjà aza na ba ranking o ba mo ba benga ngo pick-and vous comprenez donc so eloko na lobby ban Afrique du Sud ba bien ba mettre ya Afrique du Sud ba na pick and ça dit ba kutani ba betani o ko koya o ko bika abiki mettre azadi na ba ranking na ye mettre azadi na bato ba kana kaye mettre azadi déjà na bato même dans ba milliers na place ando zala bato mususu bezala ba mettre musupe ba no sepela na été parce que na Afrique du Sud ta bazana to ba mona yo mettre mo o ya o mona ke yo ndo leki ba mettre nyonso wana ba mettre wana yo mona leki ba mpe ba luka ba ko isa vous comprenez ba luka ba ko isayo donc fali poupa azana problème mon côté que ne yene muta pousser que non mettre wana kufa to yene muta saliboye to yene muta aluka ki soki ba mettre na ye ba menacer mettre wana non mais ça qui na circonstance ça concerne ene liwa wana yaki ba ko akize kaka ye toujours malgré aux autres défendre ba kize ezayete mais to ko akize kaye parce que salami na concert na ye avant concert na ye on concert pe ezaka nini nabia igwensi oui na concert na ende yango likambo salami mais na opeso exemple oyo toke na boîte toke na boîte moko boya quelque part toke kuta ba mettre à sécurité ya boîte wana
parce que ba maître wana ba futa bango mbongo na place aboati wana mais maître moko boye auti mususu matonge auti mususu ba rumbu auti mususu place moko boye aye asala tapage wana est-ce que ba maître wana ya yokuta na ba olinga to pe ba maître wana ya kutite azalaka déjà rankiné na batu moko boye to mona ngo même ana Kinshasa mona maître mo ba uta ngir azala déjà rankiné na ba maître mo ayolo ba ke kuta na musu na les clubs ba ke kuta na musu boye na Chetemba ba kuta ni wana kana mile ya nini ya boîte wana ba bandi bitumba siko tolo ba nini Chetemba mutabomi mutu wana ba bundi papa ba bundi ba bomi ba zokisani tolo banani voilà likamba boîte wana on dirait lisolo pe ya boîte beta bena ebité lisolo ya boîte maître zaki dana baranki na même na boîte wana pour mettre ça la wana ça même na même boîte wana ezalaka les jours moko selon histoire vraiment vrai hein? Ezalaka les jours moko nekazalara na ba staff na ye na ba sécurité na ye na les mêmes boîtes parce que na boîte wana bakota na chapeauté arme kota kate ezana ba biloko moko ba mibeko mo basala pour ekota kate eza ouais basala ba mibeko moko boye ke non eloko boye kokota te eloko boye na boîte ekota te pour causer problème ezaka na écurie moko boye ba mettre ka ya bango wana ba sécurité na bango ba mettre na bango ya ba écurie mususu ba yaka po bakota wana balataka ba chapeau aboyaka bango bakota ba yeve mande na ba ki mettre na monde bazala kaka ba biloko yo o boîte senga te bakota nango lokwa ba chapeau ba biloko mususu mettre aboyaka bango bakota et c'est là ka esenga moi ko benda ne ko mama ya ko simba na banzoto batira mais salamaka comprendre déjà tant ba kabwana ka déjà les jours wana bato wana bakenda déjà ne loko mo na motema comprendre pour ba ranki na ba mettre ezalelo mususu ranki ne za teke soka ba benda ni bongo ba kabwani na tawo mibali nde ba swani bongo silité ya ba mettre silate ba koma akokanana mais nani na bango na ba sportif bakana na bongo te sportif kutu na babilo na bango nde batangisa bango nde toyoka ka parce que za sportif te mende toyoka ka apekisa bango ba bunda inutilement ba pesa bango ba condition bele ndenge batangisa bango te bakendo sa ba désordre ba pekisa bango igwens nengo zoloba mais ba mettre ngo surtout non ba mettre ya Afrique du Sud ba batela sumi be kwa sport yo gena omona ple ba mettre Afrique du Sud ba bunda oko boulé lo ba Zulu ba bunda ba Zulu Afrique du Sud mais nzote ba congolais na biso awasko ba mettre ya kuna ba bunda et puis so ba bunda ba kanga vraiment ba quartier zo ma bitumba vraiment surtout so lingo mona ka ba bitumba ba mettre Afrique du Sud ezalaka na ba boîte keneka na ba boîte place yo mona ba place ba bundaka. Afrique du Sud to channel entre parenthèses cela va mettre année au depuis banda qui ba congolais et belle ba kufi na Afrique du Sud ba surtout bande comme on a biso mokutu et ya Elvis Luana donc da pesembo te bisika zali ya na ye Didi au tape ko kufa na Afrique du Sud ba boma ki ya roboma corps et ya ki ba to zo mo appelle ba Facebook de ba publier Jojo Ntumba bisika za pesembo to na biso na Afrique du Sud zo mo de ba publier ba photo ba congolais ba zo kufa trop na Afrique du Sud c'est par rapport à ni na ebisio igwens mko musuto sala voyage moko na Alpha Mbombo Maja to renaka Afrique du Sud maramoto mona na Afrique du Sud congolais azaka adversaire andekone congolais o comprendre congolais na boyo kota kutu ba détail mususu na boyo na kota ba détail musupo epesa kama be congolais amuni azamungunye ndekone congolais o comprendre soko moni yo oza mupaya na mboka batu mais okomisi mboka ya batu lokola ya yo so landi ba bato ba osala ba tapage ming na Afrique du Sud ba mettre mingo ba osala ba dégâts na Afrique du Sud ba décoller so ba congolais eza ba zuluté so landi vraiment mona zuluté o mona sud africain mota osala ba désordre wana eza ba mettre na biso eza ba mettre eza pena ba ndeko na biso musu ba congolais ça dit so ka komi kuna na Afrique du Sud lokola Afrique du Sud eza mboka ya mibeko za mboka ya loi Afrique du Sud malgré ba makambo nango misusu mais Afrique du Sud eza mboka ya mibeko eza mboko justice eza makasi mais justice eza makasi bato kufa en désordre malgré justice ezali bato bazo kufa na ba désordre bato bazo kufa en désordre parce que biso nde ba congolais tozo mema désordre kuna na mboka bato biso nde to mema baranki désordre parce que biso depuis to ebi ka fait justice eza mboka moko ba boma bato trop exactement liandi na ko contredire kotana est congolais ki ko mema désordre to liwa ko boma bato aussi longtemps fait justice eza mboka mo ba boma ba tozo mona ba star na bon coup bazo boma ba liko bato bazo kufa liko ba téléphone ngana yebi famille moko ba leli ba lebuto le la ndeko na bango moko il y a 2 ans passé ba bomie likolo ya iPhone
wana on a raison on a raison na ba trouble ya Afrique du Sud ndenge zala ke ko botola muteloko Afrique du Sud balingaka te bamona mutala teloko moko bien za na bijoux toi za na téléphone toi za na mbongo moko boy na sac to nini mais parmi ba clique wana ba botola batu ba biloko ba congolais pe ba na kati et puis congolais za na kati wana soka zolo ba anglais yo oko imaginer te kaza congolais et puis na ba congolais misusu ba yebi na minoko mboka ya Afrique du Sud on dit maté kaza congolais ba yebi yango ngam na webisa oti so teme mamna lo ba commenter ba obenga yo oyo ka ba webisa okay oui maloba artiste na comédien na papa liandi fumutoto lobeza ya solo papa liandi fumutoto pour la malade mais comme que na suka émission na biso parce que le temps c'est l'argent parce que bande na biso bing pe ba so ba vendre trop le so écran ba zapa biso et bien ba zapa biso ba pesa biso mo temps le bakande to comme la période de vacances les hommes ba no la biso moi mingi mais tant bazara mo occupé bazapa biso pe quand même alors papa il y a un discours to ko ba famille ya ende ko na biso ya mettre na biso kufaki na Afrique du Sud kuna évolution zande parce que yo mutoza na contact vraiment kuna na Afrique du Sud peut-être na ba détail non parce que comme mais famille ya mettre kufaki bazaya ko silika makasi ba poursuivre nani Fally Ipupa bafundaki bafongola dossier fallait ba samba na Fally na ebité ceux qui pression ko fonga mamukolo nini po basamba bazaya ko silika na ndenge ya mukete bango bazotelema baolo baka muta bomisi mwana bango eza Fally mais entre temps Fally ya batu aza innocent on comprendre ngai nazoboya pe ko kota ko telema telema ona ngambo Fally ona ngambo maître parce que Fally aza congolais malgré les artistes aza congolais maître pas Koufi aza congolais baza bande ko na biso ba congolais mais to comprendre kaka ke liwa tango yaka elaka kate elobaka pete ke non nakoya et puis to yebaka ke ndeko na biso magaza ndeko na biso douleur mais to yeba ava kufa atambola ki ndenge nini azalaki ndenge nini problème nini azalaki nango na mokili ava kufa to poto lobake akufi pona sima ya artiste comme musicien moko boete donc Fally Ipupa bon nakoloba pete ke azaka innocent nakoloba pete ka ke yende aza soki ndenge nini parce que circonstance présence na ene mtasa ke désordre ne bima puis mutakufa présence na ye menga nazoloba pourquoi nazoloba aza innocent même la blonde n'aime pas ka motema ya la rente atemba alobi na ngai alobi papa liandi lobela makamwana na émission sala vraiment mission parce que kombo ya Fally et baby même biso na state wa kombo ya Fally Ipupa et baby batu nyonso bazoloba ka ke mutabomisi maître wana eza Fally o toyoki kutu ba famille na ye efunda ki Fally oui ba famille na ye funda ki Fally mais ngana on senga attaque artiste comédien on senga na famille ya maître ben on senga na famille ya maître Fally pe aza mutu aza nyamate aza mutu ayebi pasi nini oboza nango ayebi douleur nini oboza nango bo me malika muna malembe ça la teke non to koma kana ba justice to koma parce que atabo komi na justice suka l'état akoluka apesa bino conseil parce que ma ese sopani po boza pe na preuve moko teke o Fally Ipupa simbaki mbeli achubi maître te soke preuve ezalaki wana elobaki non Fally Ipupa faut afuta biso faut afuta mwana biso faut ça la prison mais le kola est preuve ezate le kola kezalaki concert na ye ngaki atandi ke ndeko na bino congolais attaque artiste comédien pe on appelle ça bisengo na banda kuna bino na koyebisa bino ke non bo mema yango na ndenge ya kimia dans le calme beaucoup tanana Fally Ipupa bo vanda bo solo la ke non to perdre ndeko na biso sala boye tala boye aza mutu Fally pe na mwa ge mo pa zakane mutamawa azakane pe mwa mutamawa akolo ba pe ke non ngai lokola bon likamongo se koyaki bonga na sipna ndimi nazo a charge ya libota na pesa ta libota boye pona kolongola ta mwa mawa pona kolonga donc Fally Ipupa ko sala pe ki falite ko sala te ke non naza artiste munene na yebani boye soki na ndimi chaque jour yo ko sopanga ko sala boye non et ko supporter zala na mawata ke congolais ozape muta liboso te okende na concert mo boye batu ba kufa te tout mona ba faire rigola ba ya ba beta ba concert na ba Afrique du Sud wana batu ba kufa même na Luanda tout mona faire rigola koko mani na Luanda abeta concert na Luanda na Terra Malia ezana ba batu bandeko msu ba kufa kuna na Angola batu ba kufa et ça le logo te azalaki pe na motema ya volonté ya malamu kete famille lokolo ebika ndeko na bango akufi boso ata mwa ndambo na ndenge ya reconnaissance na ngai ba Michael Jackson ba
ba beta pe ba concert au monde pe ba tu ba kufi mais alakisi ke bolingo ya américain yo pe fali pour balakisa bolingo ya congolais o pa kufi aza congolais moni ba bilo mususu kitsa pe batu o monaka lokola baloba déjà po baloba ma fali vraiment de lo so Hollande to batu ne ba Hollande miso ba ke fali batu bele baloba ka koza lo lendo zo orgueilleux balobaka ngo même batu belé même biso totambo libanda mboka bandiko na biso musu ba libanda balobaka non fali pour pas orgueilleux fali pour pas lo lendo mais biso no to mona lo lendo ngote to mona ka même bandiko mususu ba neti Mave Moseka o azaka na Angola ba mama Monique na Luanda balobaka ke te to mona ka lo lendo ya fali te mais to yoka ka batu balobaka ke fali c'est un orgueilleux kolinga pete tout le temps batu balobaka ke oza orgueilleux batu baloba oza boye te oza artiste na biso sala biso plaisir osala pe ba diaspora pe plaisir na musique na yo donc oya kufi aza ndeko na yo zongisa motema sima bokoma na justice te ngana olinga justice te nazo s'adresser mbala na famille na fali boza bandeko boza ba congolais muta funda muninga te muta komsa muninga na justice te parce que même bible lobaka muto afundi ya bomio eza kwa muto l'action mbeli abomio déjà bo solola bo vandisa makamna mesa bo solola lokola ndeko déjà tiki biso mulimo na epema na kimia quelque soit makambu na quelque soit nini mais lokola nzambe oya pesa ka pe nzambe yango pe azui tika sko fali pour pa yonde zala artiste moko bato ba ke na témoignage malamu ke fali vraiment c'est un bon artiste moi ba bilo mse tombola mutu donc sali acte bon était za yote ata muta kufa pona yo pété mais attaque oyoki souci otal ke ndeko nanga congolais osungi pe opesa ata mo eteni na zomi ata mingi te ya mukeka famille bozo ata oyo pona ngai pona attaque artiste na oki pasi ndenge ndeko ayaki ata concert na ngai dikame kute na ye akufi bozo oyo ekosala malamu ekosunga pe ba témoignage rekende ya malamu. Voilà, merci à Papa Lianzi, merci à Billy Koulou, balobi mokonza ba mama mokonza CPI, maman Osimbi, Felon Mobimba, maman Weston babi, maman chérie de moi, ba meilleur venao Bisco Zali, Bisco Zanakata Suède, merci na yo, merci à Chimène et Judith, babi les amis de Chimène et Judith, babi Kalamingi te na décembre, kande ba mesana ko lié sa bana, kande ba mesana ko sala bana ba bien, ba osala action na bongo mune donc les amis de Chimène et Judith vraiment la pesibino bambote Bisco Zali, Judith ngoy mo sa Pembe Chimène qui est là donc merci Nayo, merci vraiment Papa Lianzi na biso ça lilo basuka parce que to lilo basuka pour okufate lilo basuka ya nini ya émission na biso peut-être apesa émission asuka ya ngana ya fait 2017 ou peut-être to oyambo soute mais soki na oyamba yo na bike to nzambe abatela biso ka na bonga ya olobaka lilo basuka na bandeko tu bazali banda mboka ba diaspora congolais tout parce que na linga ba congolais nyonso bazali banda mboka mingi na ba étranger nyonso bayoka ata lingala te mais bazwa ta ya kolanda ngai ya kosekana ensemble na lobi na bino bo garder ka ba confiance o bo pesaka Papa Lianzi Fumutoto confiance wana ya kotala nga na ba palais na ba téléphone na bino na ba télévision na bino na ba machine na bino kosekaka tout le temps na za artiste na bino na osala bino ba plaisir partout na pesi merci na Vanessa Moussa oyo journaliste ya munene ya mboko oyo azwaka tempe ya koyamba ngai pourquoi pas na pesa Nadine Yumbo femme en express mbote na pesi mama Dona Monica mbote na pesi Alpha Maja mbote na pesi bana tu ya groupe Toseka avec Papa Lianzi ya WhatsApp na pesi bino mbote bandeko tu ya Afrique du Sud na pesi bino mbote vraiment bana tu ya poto Nadine Yumbu ba Duramaka ya Papa Nardi na pesi bino mbote Mave Moseka mwana Angola oya kabaka tu na kutu montazo kabate bambote na bino la blonde mpaka motema la ronta temba et puis bandeko tu bonibo soutenir Papa Lianzi na ba œuvre na biloko ne asalaka o sepelisa bino vraiment na osenga lisungi nazo kokate na maboko na ngamoko olobaka Papa Lianzi tolinga osala biso ba film ya kitoko tolinga osala biso ba comédie ya kitoko mais naza loboko moko nazo kokate contacter ngai komelanga na Facebook Cédric Lianzi ou bien Lukanga Lianzi ndala okomona nga ou bien beta na plus 243 89 58 666 58 plus 243 58 ote ba 66 misat ote 58 na suka wana mana WhatsApp on reçoit vraiment artiste et comédien no Lianzi.
Voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Papa Lianzi pour la disponibilité. Merci. Na bino nyoso bozui libaku ya kolanda biso ezalaki nga bino Christelle Rose Lupungu vraiment to comme nasuka. So be sape na bili o pe sabon merci na Goloa Mayala. Merci à Billy Kulu balobi mokonza ba mama CPI maman Weston merci na yo merci à Diogène Genève Mba ba meilleur vœu na yo déjà puisque vous allez depuis Switzerland na kata Genève merci na yo mon vieux merci à Michel Levo le grand saoudien na bosen bonté Gabi Panzo Pole bon à gaz na gaz merci na yo merci à Judith Ngoy Mosa Pembe merci à Chimène Kiala merci na Binonio sur l'impresario Claude Ndombas na bosani bonté Michel Levo le grand saoudien merci na Binonio so ba meilleur vœu ba bonne année déjà parce que to komina suka ya mbula merci na famille na ngamo merci à ma fille chérie Merveille Mujinga ya bato papi Nzola Meso balobi unité centrale lobi bongo Papa Lianzi merci na merci à Eliel Makolo babi sans bino vraiment moyen te talaka baningo na préféra baninga oya vinanga Eliel Makolo Merveille Mujinga sans oublier Joe Chuki babi bakamara nanga misatu on a zana bon Mikolo merci t'écoute la prochaine numéro émission d'ici là portez-vous bien bye Melena Kabelia forêt équatoriale Saki bolingo ezalaki ata maye Melena Sambeli ata fleuve ya Congo Chérie eske yo kokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible salamable o eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukala Uya Mayola Ashiro Chamala Odon Pambu London Yelore Mpaka la salula na ye bilele na babiju Seri na ngai ya lula na ye bazikiziki na banyomi Matula mpaka ye